condition eza moko avant moi na bima na kati hôpital bozonga ndako signé awa na banoko na signé awa na libota ta la grande sœur oyo akena na epoto azalaka na cheval tangu yo botamaki koko na yo ya mwasi ayaki kosokola yo azwaki mai na yo o basokolelaki yo akendaki na aipataka na mindele asalaka misala oyo kaka il faut mibali basala boye misala basi basalaka ke o mwasi fo asala bon yebe na ba grand car wana moko benga na ina ndaku moko monaka mwasi nga beti mobali moko azonga ke bondi la su mobali ni lukana mobali ne wana bakenda kabikenda bizonga ayeko bota bana misato aboti mona liboso libale kufi après 2 ans ba zonga ni azui suzemi libale kufi lisusu ayeko zonga su après 2 ans azui suzemi mususu aboti bana misato libale kufi ekufa pona libela asala ba 12 heures du temps mwasi nanga asalaka boye mwasi nanga yozo kanisa mwasi no asalaka na normal mwasi na yo est-ce que za makasi ya nzambe to za cheval wana robo kotishu na hôpital oyo na AVC oyo azana ina problème te mwana bozo mona oyo il faut mama na ekaka andima yo aosu tuka ozo yibiseke non ndeko na merci na ndeko bomba inga na ndaku ndenge na zabo na bando sama kama voyage esilaki lelo bandeko tala otambolaka na puissance ya nani tala nanu nini etambusaka nga est-ce que nazalaka mobali devant moi sinanga to moi sinanga ndazalaka mobali likolo nanga est-ce que nazalaka bo eza na ba couple belé yozo kanisa kuto zo luka no kimia njoka eza nango kimia te est-ce que nazalaka na ba douceur na ba tendresse à moi est-ce que tant on peut nazalaka na mobali nanga est-ce que tant on peut na solo la na mobali nanga est-ce que za babiloko mususu pete po eza pe na bana basi mususu bazana mabala chile lo makambo bango na famille na bango mbote na bandeko nyonso bazwi susu libaku ya kulanda biso na mokona lelo wana ya biso Mamour Lompinga Mamour Love mama bolingo balobi mwana mwasi oyo atombola nzamba lola nzamba Israël na grâce pengolu oya sala biso po ete bolala olamuka ezala rabitite bandeko ya religion susu alora Mamour yo linga biso te po otombola rara nzambe ya Israël bona tombola nzambe ya lola le créateur de cieux et la terre yende to tombola ka yende to kumisaka ye na grâce pengolu oya sala biso po ete kolala kolamuka eza kabitite wana yo zora lisusu tana yo ya kofanda komona ngai pe komona yo ezalaka vraiment journée na ngai yesengo mingi komona ke na bandeko nyonso na kati ya Gemidor TV babandi ko benga ba Gemilove baza ko benga nga baza ko yebisa nga ya Mamour to sepeli ne loko boye ya Mamour eloko bolobi ya Mamour na puto moni penda ke yo fo banda penda ko kotsa biso ti na kati parce que tozana makambo oyo okolobela biso ezalaka vraiment sujet na nga ko kumisa nzambe yango na neto la raye na tombola raye pona bolamu wana vraiment yango nazo yebisa bandeko nyonso ba Gemilove na to solo la yango na Mamour vraiment to s'abonner massivement na chaîne na biso Gemidor TV parce que yango nde ekoya ko petola pe ko bikisa pe ko pesa biso lobiko pe ko pesa biso biyano na mituna na biso pour moi na mwasi wa fandi awa vraiment na makambango na ndenga bien nzamba sala ka grâce akutana na ba histoire vrai oyo e kotaka na banda kwa batu pe batu ba benga raye par-ci par-là pona ko pesa biso lisolo ndeti lisolo ya lelo ya Mamour aili biso na mukona lelo aili biso lisolo nini lisolo ya kitoko pe ya pasi na mawa bandeko bozalaka vraiment na mai na misu boye ba kotia déjà ba papier mouchoir pembeni poete boko pangusa pinzoli na bino vraiment merci beaucoup na nzamba lola ndenga sali biso ka grâce to mona lelo na histoire o ya pasi pe ya mawe komeli ndeko na biso na kati ya Suisse bandeko eza lisolo oyo ndeko mama na biso azaki na France makoma déjà na Suisse muto ba pesi biso ni numéro ya lelo o to kosola ngo yango nazo pesa pe merci na papa na biso Deozinga mo longani ya batu ya mama na biso bita wana bisika bazali na Suisse nzamba lola ayeba ko pambola bio na bana pe bandeko nyonso tu oyo balandaka biso na Gemidor TV bandeko Mamour sans plus tarder tozala ni na mkona lelo lisolo oyo bapesi biso epai ya petit frère propre ya mama na biso oyo basolola kina yende mama na biso a talisi ndeko na ye bapasi to makambo ezoleka na kati ya libota na bango ndeko na bango alobi te lisolo no kabula ngona Mamour
lisolo na kabolango na mamour avo palanka na pesi mbote parce que lisolo uche pa na na Canada ye mutu apesi biso lisolo ya mokona lelo abi mamour na obenga yo ena lala kiti lisolo o na yebiko solango na bino na lobi lelo na koya tous solo la ensemble bande kwa mamour lisolo eza nini ndeko na biso ya mwasi babotamaki 8 babotamaki 8 na kati na libota na bango azalaki fille unique na kati ya 7 garçons et nde tomona aka na libota bato nyonso babongaka ndenge moko te mama kulutu apambwamaki koleka mama na bango mama kulutu apambwamaki mama kulutu nde bapapa na bango babandaki kosala na kati ya mosala oyo semeki na ye donc obali moko yaya ya mwasi na yo nde aza na mbongo yo oza na mbongo te oza na bamoyen te e yaya ya mwasi ayebe kotia bino kopistone bino na mosala ndenge ezala kaka moto aza na mbongo na kati na libota toyebaka te ndenge nzambe asala makambo na yo omona moto mosusu apambwama me aza na mabota te moto mosusu omona apambwama te aza kobota donc c'est ça la vie eza réalité oyo nzambe ye moko ayebi ndenge akabolaka bato bandeko yaya na biso ya mwasi oyo tozobeta lisolo lelo asala aza kobota te mama kutu asalaki 5 ans azobota te na ntango akala bino mo boyebi bamama na biso nde bazalaka na motema wana ya compassion ayebi koswana ndeko na ya mwasi alobi oza na mbongo ozosunga biso mais zwata bana ndambu oyo nganga naza na bana 8 yo zwata ndambu obokola mama na biso vraiment boyebi moto déjà kola na ina bana te moi affection moi makambo bana ba caprice bana bakoka yango vraiment te moto ya bokola na ye vraiment bana te abotami na ye kaka bongo ayebi makambo bana te aponaki kaka moko na mwasi aponi mama na biso to obeta biso na ye lelo mama kuluta aponaki ya lobi bon yaya avant de te maza mwasi ya koyedenga bana mibali mutu pasi boye ti yaya na biso ya mwasi atangi ba classe na ye pa mama kulutu na ye sisi makambo nyonso tu ndenge ezala kaka mama kulutu na biso amoni kazaki na mbongo ebele ayebi kosala nini kosalela ndeko na biso ya mwasi makambo a voyager akende poto bino mo webi à l'époque poto ezalaki moins facile que lelo nde ba makambo ngo ekoma ekenda mwa ndenge mosusu mama kulutu bande kosala makambo mukolo ya na biso ya mwasi azalaki ko voyager mama kulutu abengaki bandeko na ye ya mibali ya libota oyebi na kala voyage ezalaki ndenge ya lelo te ke mamour azolinga kende poto akobetela mamususu kaka Apollinaire po bazalaka na ndako moko me bato mususu akoloba te mususu pe kutu muto bovana na ndako moko osilisa ba démarche makambo isila do aosutuka ozoyebise ke non ndeko na merci na ndenge bomba inga na ndako ndenge nazabwe na bando sa makambo voyage esilaki ndenge ba lelo na ngula bato bakoma kosiliko bwaki ngunde pa nanga oye ko boka ngunda po nozo voyager na yo to oye ko boka ngunda ni po bino bo surprendre biso lelo koma surprise na banda kwa bato lelo koma obenda problème na tango kalezaki tango moto azo voyager na ye oromona avant d'ici bande ko nazo kende nanga donc ezalaki vraiment loko moko tende ti lelo ekoma ya moi secret moi mingi pona sorcellerie et banoko bayaki de oncle tango mwana kasi azo kende poto bayebisi yaya omoni yo na libota oyo tobotaka bibali liboso mais yo nzamba tiaki yo mwasi liboso mwa to bwaka yo esate yo déjà ndengo za boza mobali to komisa yo mobali tellement za mwana liboso ya famille o moza mwasi yo na bomoto bozo mi mono za mwasi mais biso to komisa yo déjà mobali okosala makambo kaka mibali basalaka pe okosala okosoba mapango okotongo la famille oyo ezande yo ndeko na biso pe amwasi azalaki wana ka amen tonton parce que ye ayebika ba tonton na ye bazolobela ye maloba nzoka maloba wana ezalaki na effet bandeko vraiment bozwa kiti bomata mo ba volume boyebisa babana batika mo makelele parce que loko nazoyebisa bino eza loko akosakana te peut-être biso nyonso tokutana on a vie sans le savoir et ko partager na ndeko nanga vo palanka na kati ya Canada nde na yeki koyeba sikoki babiloko pesa le mana kati ya libota na ngati babiloko pesa le mana kati ya balibota bakinga ndo eza par rapport à babiloko oyo bandeko ezana ba famille mususu baaka na pouvoir ya parole omoni de ba pesa yo parole mwana kanga bisaka aéroport anjili yona akenda France
akoma kuna asali ba étude pour mama kulutu azana mbongo donc mama na ye mama kulutu azana mbongo asala ba étude na mbongo ezo uta kini ezo kende ndeko na biso vraiment aipataka na mindele asala misala o kaka il faut mibali basala boy bisala basi basalaka ke au moins si fois ça bon yebena ba grand car wana o ko longona ba tomati banda boy o ko sala ba misala boy o ko kende nango boy tellement peu azana ba petit frère na ye oncle gentil ezaki na moko na kati ya famille donc très sérieux yé vraiment makamuna so famille moto agiraka eza ya mama kulutu eza banini ye moto agiraka mama kulutu akomi na ye mokolo abota na ye te aboti kaka mwana wana ya mwasi oyo adoptaki mwana ya ndeko na ye ye nde moto mwana na ye biologique obokili mobimba yebi mais na se toyebi ke aza mwana ya mama leki et mama kulutu azwi charge ya mobimba ndeko mwasi abandi kosala mbongo na poto akomi kosomba mapango bandeko mwasi asombaki 14 parcelles ndeko na biso na poto ye libala ezalaka te ye pa na ye ezalaka kaka azwi mobali abeti ye donc moins compréhension mokena mobali abeti pena mobali kobeta na ntango toloba ya kobeta ya jeté azwi pena likofi makofi calculé o lelo tokoma oloba ya misuni donc likofi ya musuni pena do kobeta mobali kozoka donc esprit pena ya ki mobali nde azaka nango mais nzambe lo wa nzambe moko ya bato abundelaka ba innocent ndenge alobaka ba juste et akokutana na mwana mobali moko mwasi alingaki ye tellement mingi malgré bazobeta ye pa ba mwana mwasi abetaka mobali na ye moko benga na ye na ndaku moko monaka mwasi ngo abeti mobali moko azongaki obondela su mobali ni wana moko abeti ye moko obondela mobali famille ya mobali wana balingaka ye te basundola ndeko na bonga mobali babi bofandaka na mwasi te mabe mwasi aza mwasi makasi mwasi abeta ba 2 boulot 3 boulot kuna pe na Kongo azotonga nzambe yeko salengo lukana mobali ne wana bakendaka bikenda bizonga ayeko bota bana misato aboti mwana liboso libale kufi après 2 ans baye bazonga ni azui suzemi libale kufi lisusu ayeko zonga su après 2 ans azui suzemi mususu aboti bana misato libale kufi ekufa pona libela atikala na bana na ye mwa mobali wana bi ekusimba te mwasi andenge ninyo ngakutu mutu na lamba ngakutu mutu na sala nyonso ngape kutu mutu na linga yo na krakayo mais ndenge nini yo ba comportement boy likamukie okanyi mobali na kwa mir makofi likamukie ko grimacer mobali likamukie ko boto na mobali ba portable ba biloko nyonso donc ko gérer mobali na ba façon ma comme ça mobali lo kwa mwana na ye donc mobali azana na loko ko lobate or moi si bimba etambolaka na pouvoir malgré pas que na ye église asambelaka na ye les autres ça ba chrétien tout ça partout au Kenya église mais vie na etambolaka na pouvoir ya maloba ya banoko na ye tellement balobaka na ye ke yoza mwasi te oza mobali parce que na coutume na biso muto abota makaliboso il faut za la mobali mais yo loko ya mwasi moyen ozala mwasi boye te na vie réelle boza mwasi mais na réalité en esprit tu es un homme. Il y a des femmes comme ça au monde. Il y a des femmes dirigeantes. Il y a comme toi, on a pouvoir beaucoup de soka lobby de cola mobile. Mobile a tremblé. Ah, nalinga kimia na mwasi nanga. Baton zamba fongoli ba misu batala couple na ba mona te couple etambola bien te mwasi waza mwana mabe azabo mbala mususu ezana ngo mwasi te elle est innocente ndeti grande sœur le loto obeta lisolo na e aza innocente pouvoir et uchi na maloba ya banoko. Ndeko mwasi atongi 14 parcelles. Ya pamba te. Mwasi moto atongi yango bandako efandi. Asali plus que mama kulutu. Ye penda sali penza maloba banoko esali. Etango atongi ba parcelle. Nekar ya 26 ans ou asali na pasala ina poto. Azana 14 parcelles. Ya pamba te bazolo. Bandako ya solo nde atongi e nakotonga tongi bana na yeba koli mama tobetaka si tour pe na Afrique to ke kotala babiloko no tonga kuna bambongo na yo banini babiloko kotsa kuna ndo investiga. OK ça va
bokende abengi petit frère na ye oyo agéraka mapango parce que tant alingaka sala business na Afrique abengaka petit frère na ye wana homme honnête ya famille abengi alobi to ko sala business ya biya ifo to sala business ya mapango tozo somba to tia ba locataire o so to moni ba terrain to teki to somba ngonde omoni asala ki bon 14 plus ba terrain o ba teka et maman kulutu lokwa zaki suna force te azaki na ba maman ba voyage aka ba kedara ba Lomé ba kedara ba nini ba maman ba ba ko voyage ke ba Nigeria ba ni ko somba ba biloko ba teka ba maputa azaki ba jari ya bo et maman kulutu makasi ezaki lisusu te moi na ye moi so ya bokola kenda ki poto grâce na ye apesa ki penda ko moko ya kitoko ya lix na gombe ebisi maman na ya fanda wana homme honnête ya famille ba tchaki wana kaka jiraka ba biloko wana nyonso et bana tango bakoli bakomi kokeba ke mona ba bia maman na bango et tango ba ke mona ba bia maman ba tamboli oncle tambusi bango partout à l'axi bango là parce que ba Thérèse la ki déjà ba teki boye ba sali boye terrain moko ezalaki na 20 sur 20 ba ye côté kango pona ba séjour à bana parce que maman bango linga bana ba sa pena ba dépense te et ba ki côté kango plus vite ba ye ko sala ba séjour à bana bazala bana ba vande na lopango moko ya maman na bango et tant bana ba bengi maman na babi maman to moni ba plan na bino vraiment zaka bozaka trop africain mais ça ba place au oncle au fanda eza pena maman na ndako epesa principal to sepeli biso to bukango to benda ngo to sala ngo ba magasin moko to sala ngo sous forme le comme maman banga lobi ah ndebino babi oui to moni 3 parcelles moko boeza à refaire faut to luka to sala ngo mo eloko moko ya bien ok ça va pas de problème ayo benga petit frère na ye asololi na ye bana pe ba bengi oncle babi oncle ndako yo fanda il faut longwa ozwa oyo ya masina parce que ya masina quand même aux à l'aise aux nous bien biso to vanda po ba vanda na masina ba vanda na bona masina ba boyi na ba place wana oncle chai ba ona masina or ti oncle chai ba ona masina akamufla ki bana ndeko na ye aboya ki bana ndeko na ye ba ke do vanda ba place wana ba nini po ba baza na facilité ko mona ba chaki ba mo place wana boye mo ka yebi pourquoi chaki ba ngwa et tant ba sololi na bana oncle bien ok ça va promettre na olonga wana na oya na masina mais ils a problème te na obenga maman na bino. Na pourquoi elle obéit à maman? Abi grande sœur. Faut boter bana bien. Bana baza bana bakola ba ona poto. Bana baza bana ba botami na poto. Bana ba yebi makambu ya famille na bisoté. Bana ba yebi biloko ya famille na bisoté. Makambu oyo yo ozolinga osala. Grande sœur oyebite ozolukela bana liwa. Na lukela bana nga liwa. Na ba bien nanga. Abi grande sœur, il faut yebisa bana vérité que toi tu as que 4 parcelles. 4 parcelles ndeza ya yo. 10 parcelles eza ya famille. Si petit frère en est tué malade, est-ce que Maramozo le bozo réfléchir abi grande sœur? Nazo réfléchir très bien. Nani abokola yo? Maman Kulutu. Est-ce que na libota ba maman na biso en dehors ya maman Kulutu nani so daki beni nani so mona ke na mbo nani so mona ki ba maman na biso kutu ba papa na biso ba osale na société ya maman Kulutu ba papa na biso ba osala na zandu epa ya maman Kulutu na biso ba okende osoma puta ba ke ba tiki boy ba ke ba somi eloko ba tiki boy ba papa na biso bazana juste ka pona kopesa maman Kulutu idée to sala bo esimbi to sala est-ce que yo yeba ki ke maman Kulutu na biso azalaki na liloba oyo zanango liloba abi oui maman Kulutu elle était née pour servir sa famille parce que abotamaki mwana mwasi ya liboso na libota ya batata na ye esalemaka te ndo moni maman Kulutu akomaki mobali po a travailler pour la famille eza na mibali musanga mwasi nga abala mwasi moko mwasi nanga mwasi mobali mwasi nanga asala ba 12 heures du temps mwasi nanga asala ka boye mwasi nanga yozo kanisa mwasi no asala kana normal mwasi na yo est-ce que eza makasi ya nzambe to za cheval aux familles débat
bacha déjà maloba donc maloba wana ne poussa kaya ko vanda te akoyi ko vanda bana te akoyi ko sala beauté maloba wana ezo pousser que tu dois travailler pour ta famille toute ta vie bande kwa mamour je vous dis que ndeko mwasi akamwe petit frère naïf c'est oui même pouvoir bachaki na mama kulutu même pouvoir bachaki pa inayo. Bien le jour de votre voyage, quand tu voulais voyager, pardon, tu te souviens que ba oncle moko bayaki ozoyi ba maloba ba oncle baloba ah nga kala no sona nga poto ba oncle bayaka baloba kaka ba pambola nga bi oui cette bénédiction là biso e pa na biso pouvoir eza na maloba bakokai ko pesa mbongo te poso ba pesa ki mbongo to ba pesa ki eloko to ba pesa ki bouchon to ba pesa ki ngamo na ngolo ba pesa onkonia biso balobaka dès que balobi bongo esili. Donc toi-même tu n'as que 4 parcelles sur 14 et nengozana 10 wana famille intel bazana 2 famille intel bazana 2 famille intel bazana 2 biso pe famille na biso tozana 2 ngai pe mutu na travailler ki pona yo na sala ki ba travaux nyonso tout ti banda kona 14 et 20 nga pe na 2 grande sœur avandi na mabele alobi ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, incroyable mais vrai. Alobi grande sœur Yangoana grande sœur Apetabi jamais n'importe quoi bino pe bato poto na n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, Justin Boula Boula Chou. N'importe quoi. Abi grande sœur, aïe, comme n'importe quoi, tes les portes vraies. Importe vrai, yaya. Ah, tous les comme n'importe quoi, tes des familles n'abisso. Au nom de Jésus, toi n'attendais la grâce. Jésus-Christ est déjà venu à Biyaya. Tant on aura pouvoir à famille. Jésus-Christ azalaka. Azalaka. Azalaka peut absenté. Tellement banaka peut ko sambela te à l'époque. Tant qu'on va passer au pouvoir, ce qu'on a déjà dans Nzambe moko ba interrompre le pouvoir wana. Yo va passer au pouvoir. Yo comprendra pourquoi maman Kulutu abengaka. Parce que maman Kulutu savait déjà. Nenyenga na osa la famille nanga. Na lingi pe mwana mwasi aya boloba malobo pe boloba ka likolo nanga parce que maman Kulutu pe quand elle était bénie ba yebisa keke yo ozali pambolika aboite uti na Nzambe te tu es béni par nos pouvoirs de parole. Et la parole là nde yango ezo demeurer sur toi et yango nezo sala o esali lelo na famille et c'est pour cela yo pe bukolo linga ko voyager maman Kulutu abenga ka banoko ba ya koluba maloba. Na bana na na poto en Afrique pardon ba craquer maman solina bana ba tumbo ke bika bana poto ça c'est son n'importe quoi c'est la sorcellerie mon oncle parle bien ba kei parle bien oncle lobi boza bana boza ba bébé bana nga bokota makambo yo te boyebi po na chabino na masina te boyebi po ani na pesa bino ka ke bo bando robimara 2 jours na semaine boyebi yango te nazo protéger bino. Vous n'avez pas droit, il y a robima semaine mobima. Il y a comme la rayo. OK Afrique. Bande wono bazoye biso non. Zalana nuana. Mikolo yo kobima te. Obana robima mingi kaka lundi ou bien vendredi. Est-ce que comme la rayo parce que ça histoire vraie on azobete la yo. Yo pe malamso comme la rayo. Bakatela yo ba jour. Ote lelo kobimate omoni lelo omoete kobimate parlement européen. Justin Boula tango ya Luanda. Bakate la rayo. Que non obimate omoni zaboye soki bakate la rabino ta yango boye ba istolo OK ezana makambo esalema na famille na yo. Bakate la rabino mundelo. Njoka na kokata lobina protéger kabino parce que soleil wana tanga kobima la femme là
attaqué Binoté. Madame Soleil attaqué Binoté. C'est pour cela qu'on appelle ça Bino 2 jours. Oh my God. 2 jours dans la semaine. Naya ozora bino na tiki bino osali makam na bino ngape na vai na kwa nga na sali makam na nga ti osisi makam na bino ale na kozongisa bino ndako. Il y a que moi famille de sobaya kotala bino ndako mais il y a que ngai ne na kenda kotamsa bino webi pona nini boza bana boyebi eloko ti bana babi ce sont de n'importe quoi biso makamoto yebi angote votre fétiche ce qui fétiche de la famille africain et voilà Bengi grande sœur. Tika aventure au Luka. Koya na Kinshasa te. Ngana ozong sabana no ba no ba ozonga bien. Yo salaka o ngana lumpi. Grande sœur boyi e komi réunion famille, ni si famille ngana nyoko bina poto, boyebi passe ya poto te ko lamuka 4 heures, ko lamuka 5 heures, bo sali boye, bo ena boye, ba tout na za ko travailler na bango. Alobi okoloba mibali kutu na bala rate mibali kutu bakipaka ngai te boabi grande sœur bapesa ki yo chance obota mama na ya bandi ko yebise kanga munoko na yo tika ko luka zala calme 4 parcelles disa bien bapesi yo pe ba parcelle pamba tabi mama mon argent est-ce que besoin ba que je beaucoup travailler alobi bongo mama kutu na sala pour na famille yo sali yango soki yo koma ki poto wana kasa nani Yaya nanga kutu ndenga za bwazana bénédiction mazana bana te. Parce que ba mona kika ke no soki aboti bana bino nyoso tu ba kosaela bino te. Biso to bota ma combien? To bota mi 14. Na 14 grandes sœurs na biso ali boso aboti te. Biso nyoso 13 to boti. Yesi ko punda na biso asale la kana biso famille mama bana tangsi bana kasa tangsi bana. Yo pe ba pousa ki yo déjà liboso. Non, akia solna pasteur na ye. Ils ont pasteur ba conduire pe bandimi na bango na berère. Et pasteur a yebi sabi pasteur il faut na kende Congo. Pasteur a lobi oui, faut to kende, faut te la to sala ba cérémonie. Le pont na yo. Allez, pasteur pe ba kumbani se pe pasteur za pe na ma posa mona ne pe kini na ye. Pasteur pas consulter ki nzambe te. Allez, ba kumbani ka bona lo yenge ba mona ba kitiki sasa na pasteur. Kokoma ka mwana mwasi akoma mwana ya mobali sala crise moko ka mwana liboso asali crise moko ka boye bango no so ba éviter ka mwana fanda ki boye ka netima OK be mwana kwei ba memi na hôpital na biso munene bakie na e kokoma ba komi kuna hôpital wana za na limité wana ya munene kokoma ba komi na hôpital wana e komi makambo ba kote AVC mwana poto asali AVC na kati ya hôpital liboso ya hôpital batelemi petit frère oncle o atongaka bandako abi grande sœur azaki na pasteur akoti ba prier abi si pasteur ça ce n'est pas ton problème awa eza likambo nzambe te awa eza déjà ke nzambe ayebi ke na libota o totambolaka boye Sambela nzambe na yo nde a protéger mon ndimi na yo ma andima eloko oyo a signé accord pour azala libre na bana na ye mwana obo kotisi na hôpital oyo na AVC oyo aza na ye na problème te mwana obo zomona oyo il faut mama na ye kaka andima petit frère abengi ye abi grande sœur na bana na yo na mapango na yo 14 oponini petit frère n'a dit grande sœur moi je t'aime trop tu es ma grande sœur ngaipe ba otambusa nga ngana yo ba otambusa biso yo se moni pena ke yo za na poto kuna boye otindi ba mbongo na li atambonga parcelle moko te na sala tambia se na tonga banda kwa boye vous croyez que c'est normal pour na zape mutu na ko zapeta na mbongo mona so moi car na kosoma ni me nazana ta ko sala muti tellement cousine e moko pe na katika ya famille na bango moko pe kuna bala mutu moko ya moi bien na Congo wana azape na ma position et tout ye pas à mona moko ayebe ko ya ko intervenir
Sur les champs, oncle ABC, oncle cela veut dire oncle Banawana, à ABC. Yo pene ozana. Ozana même cas que grande sœur. Yo za même cas que grande sœur. Yo mona raté que bando bala bilo nyo surtout ya ba kamutu ba bien nyo so ba no zala kanango. Ezala na kombo na yo. O skoto fond la parenthèse à lisolo mkososi. Po yango peza maman na lisolo lisoso. Mobala somba rabilo nyo so ndako tia na kombo mwasi. Basoma lopango na Congo atiaka na kombo mwasi. Pour la nini maman Rawana après ça bango coaching. Nzoka maman Bokilo c'est un piège na kati ndako ya mwana ye. Pour détourner regard ya mobali ya mwana na ye atala makamusu te. C'est la réalité ya famille o ndina opete la bino. Mais yango na garder yango pour na beta mo pena bien les bande ko na hôpital wana tango balobi na bango ke yo poza même likamna grande sœur yo ko tutala ba boyebwe bozala ngotala ba boyebwe bozanga loko ezali solo mususu na garder yango. Ah, c'est vrai abi oui. Hôpital wana na oloba ba to yebi yango ndenge ezalaka et tout ke ba fandi na se mona poto fandi na se abi donc moi je travaille que pour la famille. Yango motema nange bande ko kangama te so boyebisanga ka eloko mo boyesalema na famille. Mbonga malunga na gagnaka te. Moko mona ifona kata mamsu $2000. Non, c'était pas moi. Mais ayote. Déjà déjà malobo ekote 4 na yo. Maman na yaba aye wana pe na hôpital. Ayebisi mwana nanga. Condition eza moko. Avant mwana na bima na kati hôpital. Bozonga ndako. Signé awa na banoko na yo. Signé awa na libota. Afin de réfléchir à je vais mes enfants. Boya na ba papier. Karawana petit frère pe homme honnête azaki karawana abandi kokoma. Moi madame intel je donne cette parcelle à famille qui gagne, à famille qui gagne. Ba kaboli de na libota ndenge ba botama. Ba pesi na libota moko bazwa bongo. Ndeko moi j'ai eu 4 parcelles. Banana ye ba ebisi maman ndenge ozonga poto soki olobi kaka ke o ngap ndenge na ke poto boy na zui décision famille na nga lisusu te o eloko o pasteur na ndenge oye na yebo ba epe ba bengi pasteur ba bi papa o moni makamna soki na famille na biso so meki o panzango o bimisango o sani wana makambo na yo parce que yoza sur place. Ils a réalité, ils a makambo eleka na famille abanika. Donc yo pe na bota na uzana makambo. Donc biso e pa na biso tuza bon. Si je me trompe pas, na proverbe 27 si je ne me trompe pas. 27 à 14 si je ne me trompe pas. Il y a un message moko ya bénédiction du matin, na bénédiction à haute voix et à la malédiction. Il faut attendre sous la Bible en place on a bien parce que tant on a eu bête à ce qu'on soit à petite sœur on a mon sous il faut travailler en week-end. Je vite compris que à ta Bible, on te dit, oh, nanya sala ngo banani ba koma ngo to nini. Mais j'ai vite compris que ma parole wana mususu. Ils a geloko osala na ngote. Baliga abala biso makambo eleka na monde. Peut-être biso totala kaka nde ba passer ba memela biso kaka oyo ya tangeli biso. Mais soki yo moko bandi ko tanga Bible na ndenge na yo kaka mwa muke mutu tanga malema ko comprendre que ezana kaka makambo eleka na mukili oyo nde ba koma na kati ya Bible. Pour fongolo ka interpeller ka conscience na yo et fongolo ka mémoire na yo parce que to okuta na nango ta la grande sœur oyo akena na epoto azalaka na cheval maman na ye avazonga eko yebiso bi pourquoi mambala no ifandi te parce que le jour de ta bénédiction ba dédicat ki yo lokola ozali mobali. Tangu yo botamaki koko na yo ya mwasi ayaki ko sokola yo
azwaki mai na yo oyo basokolelaki yo akendaki nango etango ayaki kozonga na pokwa nango mpo apakolo mafuta parce que atikaki yo bongo alobaki tolati yo bilamba te ozalaka bongo bafiniko ka ata liputa etango baye kozonga nde omoni koko na ye balobaki ke yo oza mobali yango banoko na jour à voyage bayebisaki yo ke non toi tu es béni mais tu es un homme tu vas travailler comme un homme yo ozomona kaka baloba nazalaka mwasi mobali ozalaka mwasi mobali siko mifanda mitala yaya mwasi ozotala ngai parce que ezala lokola sujet de prière na yo ya vie na yo fanda nano mitala est-ce que nazala na badouceur na batendresse ya mwasi est-ce que ntango mpe nazalaka na mobali na nga est-ce que ntango mpe nasololaka na mobali na nga est-ce que eza babiloko mosusu mpe te mpo eza mpe na bana basi mosusu baza na mabala ti lelo makambo bango na fami na bango nga na fami na nga na ndeko na nga nga na mpo nga mpe na bandeko na nga mibali nalingaka mpe te mais tant que tu comprends la réalité à vie oh il faut comprendre que so lelo libala na nga donc mobali na nga bana na nga famille na nga oui bandeko na nga oui po bandeko na nga fo balia pe yanga naza ndeko na bango na botamaki na famille wana pamba te parce que toza famille bénédiction libota eza pamba te obotama na famille mon songolo c'est Dieu qui l'a voulu mais tala est-ce que vous avez même moral na mobali est-ce que tu vis tranquillement na couple na yo eza ba makambo ezolinge comme lo na vivre projet moko boya vie ozwi kanda on eza mambo ndeko wana musuto ubeta ozwi kanda moko boy est-ce que ezaka kanda moko normal est-ce que ezelo moko eza penda bien talango bien nini dérange ko na couple na yo obana kotalisa nzambe na yo obana koyebisa nzambe talanga na couple na nga na fana yo pende ko mobalo landinga tala mwasi ozalaka na ye mitala nanu yo moko mobali yango ozalaka mobali to ozalaka mwasi parce que eza na mibali ya basi bazali mobali mosusu avai na kati ya ndako ya libala ye nde aza mwasi aza mwasi parce que mwasi oyo abali déjà na mboka na bango bakomisa ye mobali donc akoki kobala mwasi te akoki kobala mobali te donc ye fo abala mwasi oh moi je vais être bien dans ma foyer je vais être bien nalingi nazala bien na bana nanga nalingi nazala bien la femme qui manda moi si mutazo commander dans mon foyer je vais être bien dans mon foyer je vais être calme mutu moko azobenga azofongolo misu camarade moko azolakisa yo te ndenge ezokende boyango te ndenge ezosala boyango te mais yo oyokaka baninga te yo oza wana mpona nini mwasi oyo obala madame no tya na ndako oyo bokutani na mboka mopaya to mpe sheri no bobanda kovivre ye depuis na afrique obengisaki ye madame wana aza missionnaire ya na ye maloba na ye te epi ye moko mpe ele innocente parce que eza na maloba ya famille na ye etambola toute bénédiction n'est pas une bonne bénédiction qui t'a béni grande sœur azolela lelo avec 14 parcelles sans compter terrain o ekenda lelo azongi na ye poto na bana na ye bandeko tango kaka a respecter condition ya famille je vous dis ce qui est vrai son fils est sorti de l'hôpital sain sauf AVC Sili bana ne balobi mama nuka na vida obetelaka biso lisolo te ya Afrique na wana kobetela kabiso lisolo ya kokende Congo na yo te votre pays eza mordu abi pays te famille nanga pays esale loko te abi c'est pour cela le Congo vous plairez toujours parce que eza na makambo mosusu bino moko mpe bozokomiloka boye yebisanga maman tu as travaillé toute ta vie pour récolter ça même 4 parcelles wana etikali ce qu'ils ont dépend na biso poto mona kayo tikila no bango ou otie ba locataire na yo ba futa kayo na banque parce que biso jamais donc maman siko biso bana oyo boti biso siko to bala na biso basi na biso to sala siko ba vie na biso toza libre maman tuni famille ya bana bana problème te problème eza biso na libota na biso ndenge ya biso ezalaki
bango baza bana baza likambo te. Mais soki pe na kati ya bana no tomoni étoile malgré babotama na poto ezo dépendre na mboka toyibe koza tous na bana na ngate na bana te bana kutu kosimba te bana bana bosala bana bana Afrique bana bango na poto makambo wana etalaka bango te parce que bango ba vivre na bango bien bana na passe te bazo lia na bango baza na bango ba français do baza na bango na makambo bino bobo pardon bosala ngoko na bana na Afrique bao baza na posa mbongo. Grande sœur azolela petit frère na ye na Canada apesi biso lisolo abi maman tala lisolo ezoleka na famille biso voir même nga ozomona nga na Canada relation amoureuse efandaka te juste parce que on a un contrat. Le quoi la grande sœur sikoyo a cédé ba mapango biso tokomi aki na minute on ko bala nanga na minute on ko sala eloko boye na minute on ko vivre na ngai vie na nga à l'aise nazo travailler naza na nyonso momo na kuta na basi mo ngami tout pasi basi mo ngabi oh non chaîne et ça réalité ezolika na bande goliso na ele bino na mkona lelo to partager na bino yango yo ndeko yo le oyo vivre ya koleka oyo loba mamour ponga na lobara la vie c'est l'histoire tant tozo vivre histoire ekoya mamour o nga na vivre eleka somo bande ko botunenga histoire ya pasteur nde tozo ba bino na somo si déjà kindaki zaki pona ina famille na mincho baza déjà na mobali ne esika moko au bien botunanga suite à pasteur maman suite à pasteur to yebi ki déjà ezabongo et pasteur a tout perdu en voulant pour gagner au risque de tout perdre. Lelo bande ko tala otambola na puissance ya nani tala nanu nini etambusaka nga est-ce que nazalaka mobali devant moi si nanga to moi si nanga ndazalaka mobali dikolo nanga est-ce que nazalaka bo eza na ba couple belé yozo kanisa ko tozo lukano kimia njoka eza nango kimia te eza na puissance moko ya ko fandela yo pour ou avancer te et la plupart des gens ba mona na ba couple na bango okomona mobali azo construire mais moi si asa ila ka famille na été oui eza pe na ba pouvoir monsieur za likola mibali. Eh, toi, tu es un homme, tu restes un homme. Pour moi, c'était pour moi, c'est une école Aza innocente. Aza innocente. La minute, on est aux obéta l'isolo. L'isolo n'a obéta la bino, eza l'isolo ya janvier à 2025. Le quoi la makambo sili na famille na yo. Moi, n'est pas zongi ne potobo. Aobala nae. Elle a 45 ans. Aobala nae. La fongoli makambo nae. Arozosko mobali, akobala ye. Yango omona na vie ozo seka muninga oyebite makamni o muninga kutana na na vie na ye tala yaya oyo elle est innocente mais voilà aujourd'hui makamni ni komeli à se retrouver dans le village si je savais vraiment que le Seigneur nous bénisse ezala ki biso na biso o mamour elle biso na mkona lelo merveille mieze la gracieuse otambola la bénédiction anani susu batambola na ba bénédiction ba parents na ye papa na ye zanzamba si alobela ki makambo maman na ye alobela ki oui izala makambo iza ebele autre fongola pe na parenthèse ya ndeko wana mususu autre bombi to mona ba parents mususu bakufa batika bénédiction te batika ba parcelle papa teki ba parcelle la papa boteki mbongo esila bokoma ba bola mais papa na banga zaka na mbongo ebele on a vu ça dans nos familles aussi existe. Papa zara na mbongo ebele. Bande kwa papa bazana bandako bazana bambongo me bolanda ka lupango moko. On a des histoires vraies. Or le pango na bango balanda c'est leur puissance. Grand frère na bango na tika le pango na moko. Eza le pango oyo bango et il faut être kama kaka bali ya mbongo parce que esi là. Tu robeta ngo ana mamour. Bana pe baloba lopango wana eteka matetika la monument et aussi longtemps lopango wana ezoteka makate batata mwasi na bango banani bambongo na bango ezokweya ba vie na bango ezobeba po anini monument o esenga ke eteka ma elonga po bango bazala bien et bana pe ya ce sont des histoires vraies on a robete la mina mamour bande kwa mamour ezaki ona ela ki bino ndeko na biso mwasi azongi poto na bana na e ah mon Dieu
lelo nga pe na yaki na partager yango na yo bozwa histoire oyo lien oyo efanda mpo na yo moko te partager yango na bandeko nyonso to place tozali il y a des gens qui souffrent aosala mbongo na ye mais azo comprendre asalela yango mpona parce que eza na baparole prononcé oyo ebimaka mpona bénédiction elle pensait que c'est la bénédiction or c'était juste que non la façon où bapambolaki ye mpo ye mpe asala mais il fallait kabayebisa vérité ke osalela biso au lieu que batika ebongo a travaillé 14 parcelles na mutu na ye ayebi ke nana 14 parcelles or sur 14 aka na 4 parcelles et salo ndenge nini tu as travaillé bana poto et salo ndenge nini na pasi ya poto ba réalité poto bino boyebi ba musu ba risque musu so riska et puis ba pesa ye yo osala misala mibali donc misala oyo asalaka ya mibali nyonso na ba risque wana nyonso tout donc oyo risque kaka epe kokufa oyo kosala bo nyonso pour travailler kaka pour na famille pour me boyebisa nga vérité que non toi pour être béni il faut osala no biso to mona bo na yeba kata ke eloko na osala bino eza ya bino eloko na osala bo eza ya ngai eloko bo eza ya bino ke na yeba ke eza ya nga na fait des comptes eza ya ngai te na perdre 10 fallait bozwa ta 6 botikela nga ta 4 il fallait bozwa ta 4 botikela nga ta 6 mais bino bopesa nga ta 6 bozwa ta oyo etikali mais bino bopesa ngai 4 parcelles bozwa 10 na nga nyonso donc esala nga ndenge nini epesa nga ndenge nini ndeko mwasi epesaki pasi ya pablement na malamu balobi eza bongo de Steve mokonzi ya bazombo balobi botala malamu zinga place bozali ekendaka bongo parlement européen Justin Boula ekendaka bongo ndenge ezokende kaka bongo tosala ngo bongo bandeko nyonso tobolandi nga mama position de la presse congolaise balobi tala makambo ekomaka te na kati ya biloko na bino papa na ngai JKM Nestor na kati ya France balobi tala makambo elekaka te na libota na yo nene Gonçalves Vince na kati ya Suisse bisika papa na biso notre boss de nzinga azali makambo ekomaka te na kati ya mabota bopesa conseil bopartager yango bobanda kotelema na baprière la force la loi contre la loi c'est Jésus-Christ ye kaka moto akweyisaka babiloko nyonso kobanga na yo te même si eza na kati ya libota na yo sache-le très bien que epeso mayele obanda siko komona parce que délivrance eyaka na moto oyo amoni à sentir à tosi pandemi na koisano et que na bon temps conscience et la moki délivrance ya bino ya wana yebaka yango na ba lisolo to bete na bino eza ba masolo biso to fondara te ce sont des histoires vraies auto monaka auto yokaka nani afanda na ndako nani afanda na conscience na yo nani amanipulera yo c'est ça force de la parole merci à vous aussi équipe technique na biso mobimba Gemidor o batelemi pona kobongisa maman na mokona lelo balobi toza déjà na mois de la femme yango wana mois de la femme ba maman et maman Kitutuli mois de la femme ya bino yango yo maman lompinga toza déjà na mois de la femme wana tango tokoya tokolobela ba maman aweza sikopo na ba maman nde nani mama uta wapi la force du monde c'est des femmes. C'est nous. Dieu savait. Asala bino bato liboso. Po bino bolala. Bongi ayes ko koyebisa bino. Ale bo yes ko elongona mamour ayebisa bino tangu bolala ka pongi. Nzamba lobaka na biso nini apesa ka biso force. Apesa ka biso force. Voire même dans la vie chrétienne. Autant que la bino biloko musuba pasteur musuba yebisa ka biso te. La vie chrétienne, banani bazalaka liboso ba pasteur, on a Corinthe, on a Rome, on a nani autant que la bino ba pasteur, on ezalaka basi avant mibali baya. Ce sont des femmes, ne blague pas avec une femme. Tant que moi si c'est la sorcellerie, vous dites vrai. Mais nous on dit la femme c'est le Saint-Esprit. Moi si aza kingo, le bana mnoka mboka na. Yo mongalo wa mutu. Tande na otambuso. Tande na obalolo. Tande na zongiso. Donc la femme ngana bota. Nabota yo ngai nabokola yo ngai natangisa yo ngai na l'action nzela éduquer une femme c'est éduquer toute la nation bino moko bolo barango donc boza et lo côté libozo na biso vous n'êtes que vraiment la femme, moi de la femme, on parlera de la femme na plateau oyo to solo lango na mamour. La femme c'est la flamme, la femme c'est l'honneur, la femme c'est la couronne. Babiso bali moi si malamu, o bali aïe 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 aïe.
Maman retient un non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Moi, j'ai toujours dit, je suis la bénédiction de quelqu'un. Et je sais, nous avons la grâce. Et Simba, puis c'est Simba. Donc, dans la bénédiction, on parlera de la femme. Qui c'est qu'une femme? On a parlé des mamans qui font vite. C'était une femme. On a parlé des femmes. On a dit, c'est une femme. On peut la Bible parce que nous après ça nous aussi. Pour comprendre que la femme, doit la journée de la femme, vive le mois de la femme. Et yo, moi, si au sein de la on a besoin de la femme. On a besoin de la femme parce que la femme, c'est la puissance. So, moi, je connais un grand artiste. Il y a beaucoup de oyo azaki souhaita azovivre na mwasi eke babimika na mwasi wana efango ya mwasi wana. Et la femme abando yeba te pourquoi mobala bolinga, pourquoi muto abolinga, pourquoi muto abolinga. Un grand artiste bota monde entier ya mboka na biso puissance nezaki so bimika na mwasi oyo obima akoyeba begani mwasi wana. C'est pour cela que vous comprenez bota bane bele bolingi kwa za mukula sa comprendre les amis. Abota bane bele, abota bango poani. Puissance la parole, faut bapper ça une parole nae. Et Bibi, à ça qui déjà na force, on a que ça na moi parce que il faut dominer, il faut musique les qu'il il faut ça succès. So succès na ezaki que moi si moi. Donc ce cas moi si on a mikolo wana c'est toi, nous ne fait ça. Si vous ce cas batini na yo ya isuna yo, en mono pour te lingo pour te. Et un jour à trouver ta solo un jour. Alors barara maman na asala maman na mabe. Asala maman na mabe. Asi pona maman or la maman la bimaka na mutu moko boy mutu wana patali na monde ne ba ebise ke maman na bimaka na intel. Donc tant que maman na zo ese d'avance que tunda kwa neza ya ete akeni. Trouver ta solo un jour.